Oui, Bandeko, bonjour, bonjour, bonsoir. Bandeko Nangaï, de partout, il y a Bruxelles, il y a Liège, il y a Namur, il y a Bamboka Nyonso, il y a Belgique. Hein? Boya et Belé, Botélément. Félix veut jouer au chat et à la souris. Il est là aujourd'hui. Na bafanakwiti na ye na salle Eisel na Bruxelles. Donc bazako banda kalamingite awa na 16h ils se sont convenus en catimini pour baya ko sala réunion na bango ndenge basala ba utei ko sala kuna na Paris. Boya botelema ebele hein boya de partout bande ko ngai on est ensemble, il faut faire vite tokende ko humilier Félix tokende ko sambusa ye ndenge ba résistant combattant makati ya Paris ba sambusa kiye ba bombi secret na bango comme d'hab ba yesko yo bazo bima pona ba kene ko sérénir na salle ya Eisel, hein, tout près du stade ya Eisel ba kende ko sala réunion na bango ye na ba taliban na ye oyo balandaka ye butumoyi bafana kwiti oyo mitu esalaka bango biente mitu bongo ba cerveau ekima ekweya ekauka bandeko na ngai. En tout cas, je suis venu rapidement pour vous appeler en grand nombre de descendre à Bruxelles et, à côté du stade de Eisel, dans la salle où Félix va recevoir encore aujourd'hui un bon nombre. Il y a des talibans pona ko sala aventure na bango sur le plan médiatique pour essayer de détruire les combats. Donc je suis venu vous appeler en masse, en grand nombre, de descendre là-bas. Biso tout ozali ko kende kuna soki bango baye biso pe tuzoya. Donc voilà, bande ko nangai, commencez déjà à partager la vidéo, comme ça tout le monde va être saisi du problème. Batouana, bazalo kola bandoki, bazalo kola ba démon, ba démoniaque. Vraiment, boya et belé. Merci à Cécile Abimana d'être là. Merci à Pia Kevin Abelanga. Merci d'être là. Partagez énormément le direct. Il est vrai ce que je viens de vous le dire. Bandekolangai, Otolobaka, ce qui te lobby, c'est qu'ils allaient à solo, ils allaient n'engewana. Voilà, donc, kosambusa oyo to sambusiye biso ba résistant makati ya Paris kuna alingi ko yokate. Nous n'avons jamais vu un têtu comme lui, cette famille pourrie, diabolique, une famille maudite oyo bayako botamela biso na kati ya Congo. En tout cas bandeko wana batu baza bandeko lisusu te. Baluba wana bali bandoki yako sakanate bandeko nangai. Ils ne voient que leurs intérêts propres. Balingi kaka bambongo oyo bazako zwa oyo banitina te ya moyibi mboka mobimba bayiba ba 500 millions, ba 1 milliard, ba 1 milliard 500, ba 50 millions, ba 30 millions et ça continue sans arrêt. Gouvernance pourrie, il y a ba voleur, il y a miyibi, ba criminel du sang, ba criminel économique, oyo, bazako boma mboka, oyo, bango moko balobake, mboka esi ekufa, bakoyiko sala, bakoyiko bomango le susute, mais soki mboka wane ekufa, comment se fait-il que vous continuez toujours à dilapider l'argent public? Comment est-ce que vous continuez toujours à piller nos minéraux? Et dans l'entretemps, vous parvenez à venir à des visites officielles pour vendre tout ce qu'il y a à vendre, signer des contrats illicites, des contrats obscurs, qui n'a pas de sens, si ce n'est pas seulement vos intérêts à vous-même, pour s'enrichir illicitement au détriment du peuple congolais. Bandekonanga Jenny Le Bigazo, Mosabulo Sako, merci d'être là, partagez énormément. Comme ça, tout le monde va être saisi. Naye koyebi sabine bandekonanga
Quand Félix ayaki kuna à Paris, Félix n'arrête pas. Félix n'arrête pas, après avoir été humilié à Paris, en France, naba, bande qu'on a biso nyoso ya résistance, ba yo quitté, bango wana, ba yé na Bruxelles, en cantimini, hein, sans les dire, bozomo na déjà qui makambo oyo ya ye ya kusala akatimini yako kene na ndenge ya mulili yako bima partout kolimwa nakati ya Congo toujours na katimini pona nini parce que baza batu ya butu batu ya mulili baza batu ya makambo moko obscur baza ba démoniaque bazali ko tambola à contre-courant ya logique ya mokili donc makambo na mo bazo sala toujours ya Kimoyibi, ya Kindoki, ya ki diable, ya ba sataniste. Yangora bande konangai, biso ba oyo ba bundela bino toko lemba ko tika bangote, tozana bango mayele. Boya ebele, il est déjà, je vois, 16h, 1 minute. En tout cas, bande konangai, descendons tous nombreux vers, cette salle de Eisel, kaka place au bayaka, ba place au bayaka ko organiser ba makambo mo ya minene na salle wana ya Eisel ezakutu ya kolukate bokita na métro Eisel directement pembeni Antonium musika na Antonium te donc bokende wana na salle wana boya ebele poto kutana wana ebele poto panza to sala oyo to ko sala bandeko oyo tozobenga fanatiques aveugles, il y a autres à la diaspora, il y a distraction, ils ne veulent pas lâcher prise. Bango kaka bazako créer une guerre médiatique, il y a côté de la biso ba musicien, il y a côté de la biso ba théâtre partout, bazako telingana awana partout na ba Château Rouge, partout na ba Matongé, partout. Pour na distraire biso na ba bêtise na bango mboke za ko kende lelo autant na zo biso na minute oyo mais na est kuna ba bombe zoko ya partout na ba Goma partout et bomi encore lobina lelo bomi sur plus de 25 congolais ba bombe ya M23 Félix olia ke ko bundi sabatu ya M23 na ba mbongo bazo yiba ba 10 millions, ba 15 millions, ba 8 millions, autant de millions ba jibi bazo kabola ba député na bango ba député oyo bazako voter à l'aide de la corruption ba gouverneur par-ci ba gouverneur par-là ba mbongo wana pourquoi pas ko somba nango ba arme pour la kobundisa nango M23 ce qui prouve en suffisance que bazali ba complice bazali ba complice na M23, bazali ba complice na Paul Kagame, bazali ba complice na ba Museveni, bazali ba complice na communauté internationale. Bango tout ensemble balingi ko bundana ko bengana bateau bazali ko détruire mboka na bisoté, bateau bazali ko agresser bisoté. Félix est complice dans la complicité bande konangai. Bande konangai, Félix Ezali, il est le grand complice ya makamboyo. Félix Azali Mobomi, Ndoki Yako Saganate. Comment voulez-vous, bino peuple congolais, toza koloba butu na moi, pe bozoke ndeko yamba mutulo kwa Félix. Pourquoi déplacez-vous partout kolandaka Félix Oyo Azali démoniaque? Oyo sali haute trahison na mboka na biso. Oyo alingi même pas bino ba congolais. Aza ko pesa pe bino rien. Na ba maître ba zoba et lobi kutu nani maître nangai maître Nzube. Le maréchal Nzube. Ba maître ba zoba oyo ba pambala bango na bazokende ko salaka protection ya rapprocher ya Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi oyo atako leka partout pona ko kosa batu na pona ko teka mabele bakengela ka mutu azosala makama malonga mais démoniaque ya ndenge wana bino bozokende ko kengela ye pour des miettes
Pour 100 euros, 200 euros, 150 euros. Bo sala bolingo sala te. Kaka kolanda mambongo wa mike. Eza mawa. Mutaza ko sala trahison ya mboka na bino. Mutaza ko boma mboka na bino. Mutaza ko teka mboka na bino. Parce que yesa zui angindi. Alingite congolais a profité de la richesse ya mabele na ye. Pendant que dans bamboka mususu, bakomi ko mona biso ko ba bololé à cause de Félix Tshisekedi. Bakomi ko mona biso ba bololé mama na ngai Pia Kevina. Baza ko wela ba maputa. Partout batuya ba fanakwiti ba tribalisme ba nani ba taliban partout même à Bruxelles d'éléments. Baza ko wela ba mbongo ba miete bazo pesa bango bitumba bango na bango. Lelo ba weli ba puta. Lo bikuno ba ko wela. Donc baza lokwa ba soso, baza lokwa ba mabata kutu ça va, ba soso, o bazo bokela bango ba nguba par-ci par-là, bazo ke lokotaka pona kaka buzoba eleki bango. Mémoire Mukuse. Ils ne réfléchissent pas. Des gens qui marchent sans réfléchir. Les talibans, mais vous êtes des petits diables, des démoniaques. On ne sait plus vous qualifier. Miyi kakabino, même tina diaspora, bosaka ka pareil. Toloba te bandeko nangai. Vous êtes des vrais malades. Vous êtes vraiment des vrais malades. Et ça, ce n'est plus une question d'ignorance. Ce n'est plus une question d'ignorance. C'est des bêtises. Parce que vous êtes au courant de tout. Vous savez ce qui se passe. Mais, bozo continuez kaka, na imbécilité na bino, na zoba na bino. Yakoluka kaka ba miette. Et vous êtes en train d'abandonner votre pays. Vous négligez votre pays. Un pays, une terre, un sol que tout le monde est en train d'envier. Mokili mobi bazali ko envier biso pona mabele wana. Mais vous êtes en train de tout abandonner. Tout abandonner au profit des Rwando-Ougandais, au profit des Occidentaux, commanditaires, il y a ba meurtre, il y a ba assassinat, Congo. Vous vous rendez compte de cela? Quelle honte! Quelle humiliation! Et le babou Ketchouayambo. Bande Gorongana yaki pona temps ibelete, parce que il faut que bongo mapona okenda, natako yebisa bino kaka ke, mboka na biso, soki lelo to zangi yango, mboka na biso, soki lelo oyo ba bunagana, ba ruchuru, ba masisi, ba goma, et comme presque poya, kokende kokwena maboko yaba Rwandais oyo baza ko sepela butu na moi, pardon, excusez-moi, eza buzoba na biso moko, eza buzoba ya ba Congolais, pour ceux qui toza koloba boye, tant peut to benga kabino, boye akapete bandeko na ngai. Ça prouve que vous n'avez pas besoin de vos terres, de votre pays. Ça prouve que vous n'avez pas besoin de votre pays. Parce que, mutunandaku na ye, o muna batu misusu ba ye, ba koteli yurandaku, o tiki bango yo vandi libanda. Au contraire, au komi ko bondela, ba onde ko bondela. Les mêmes batu, oyo bazo nyoko la bino, même syndrome de Stockholm, ce n'est pas comme ça, quand même, bandeko na ngai. Tolo banalangi nini pour vous comprendre. Mais puisque vous comprenez, mais vous faites semblant de comprendre. Parce que dans l'intention que vous avez, c'est toujours de voler, de piller. Et puis vous allez soutenir l'insoutenable. Kaka, ba église, soi-disant, kosambela nzamba yoka kasuba, balosambo na bino wanate, est-ce que boye baka muselma? Kosambela, ba église, coin ti coin.
na Congo, les lots tolo. Mais vous ne voulez pas comprendre. Quelle sorte de peuple êtes-vous? Hein? Ceux qui bossent dans la carte avec l'église, bino wana na ba concert, les autres comme ba goliwa, autres comme ba warrior. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est ça. Na ba to ba théâtre. Beaucoup de ba théâtre. Yamona tolobi boye. Yamona tolobi boye. To tika kibino, nke to tala kibino. Bobani na ba concert na bino les lois États-Unis et l'autre côté. Et l'autre côté. Au contraire, vous amplifiez encore la distraction. Vous avez comme ça distraction. Or, l'arme la plus utilisée du moment, il y a Félix Tshisekedi de Chilombo. Ils allaient distraction. Ils allaient manipulation. Il y a un qui utilisé contre nous-mêmes les Congolais. On a utilisé ma arme létale pour à se défendre, pour à défendre Mboka Nabiso vis-à-vis na bato bazobo mabiso na ba arme oyezobo mabiso na kati ya Congo par Paul Kagame. Hier ça qu'on utilisé plus arme ya distraction na manipulation au lieu que a utilisé ma arme oyo Tokoy ko se défendre na ngopona ko bunda contre M23. Vous vous rendez compte de cela? Et bino ba Congolais, bozo landa na nzela wana. Bozo continue ko landa na nzela wana. Pourquoi biso ba Congolais tout aboy? Enfin des Congolais inconscients, idiots et imbéciles. Pourquoi bozali boye? Ba Palestiniens mbula la mbula bazo bundela mabele na bango. Bien que batikala na ndambo ngeni ba bundela ngo. Ba Niger ba bundela mabele na bango. Batu ya Burkina Faso na Ibrahim Traoré ba bundeli mabele na bango. Ba bengani gut na ba français. Ba malien pareil. Mais biso pourquoi pas nous? Tozana mboka oyo ezali envié de tout le monde. On est au télémela yango, non? Félix Tshisekedi va encore s'incliner, va encore faire encore une plaidoirie chez Macron à Paris. Il continue toujours à pleurnicher. Ok, nous sommes agressés. Mais ceux-là même qui nous agressent, mais travaillent avec Macron. Avec Macron. Batu oyo Félix Tshisekedi yozo keneko funda nakati à Paris. Là où tu vas demander les sanctions contre Paul Kagame. Mais Paul Kagame, c'est la marionnette de ces maîtres qui sont là, les États-Unis, la France, l'Angleterre, ou la Belgique et autres. Ce sont ces maîtres. Bango batuaza ko tinda Paul Kagame na makambo Paul Kagame azosala biso. Oyebi yango. Mais le kola yo okenda ko zwa pouvoir sans pouvoir. Na mboka wana oyo pouvoir oko yiko zwa te au peuple apesi yote. Tu es obligé maintenant de travailler pour eux. C'est là où l'on trouve qu'il y a complicité totale. Mais parmi lui, tout ça toujours dans zoba. Tout ça dans idiot, imbécile. Aristote Mukoko, malédiction ya ndenge nini oyo biso vraiment tout ça na kati Congo. To sali batu nini pour avoir une tribu ou un espace tribal ya batu oyo bayebi eloko balingi te bazako soutenir l'insoutenable contre notre pays, contre nous-mêmes. Mais nous sommes tous des Congolais. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'il y a des Congolais et des Congolais.
Vraiment, bandeko nangai, ils a pas sipé mawa. Ils a pas sipé mawa que situation oyo et comme aboye et loko soko yebiki ils a yoté. Tu peux pas forcer la main, tu peux pas forcer l'esprit et loko yebiki ils a yoté. Félix Tshisekedi. Et loko oyo e koki na yoté. Balataka yango te, bazoka yango te. La moindre des choses, c'est de savoir démissionner. Il faut se démettre. Hein, vraiment, tu éviter ce qui mutu wana ya munene, ils ont un cerveau ya ndenge nini. Mais je pense qu'il n'y a même pas un cerveau dedans. Il y a des chiffons. Il y a vraiment des chiffons. Pour prendre prendre un engagement comme ça, pendant que, dans la logique, il faut passer par des voies normales pour se féliciter de quelque chose, mais là, maintenant, moi, je sais pas. Je sais pas comment on va, je ne sais pas comment on va dire, ou on va qualifier, la chose, mais vraiment, je suis désolé. Yambo moni, baboke chua yambo, ce qui a tomboki, atalaka susimate, aku finga binu na nenge koki, parce que, il n'y a pas d'autre solution à faire. Parce que avoir des gens comme ça, comme Félix Tshisekedi, sa maman Malata, une sorcière, la vraie sorcière, que c'est elle qui a la marmite de tout ce qui se passe maintenant. C'est elle qui a donné la marmite à ces démoniaques de Rwandais et autres, pour que son fils démoniaque puisse avoir ce pouvoir sans pouvoir, qui n'a pas de sens, tout simplement parce que c'est une famille qui a été jaloux de Maréchal Mobutu à un certain moment, et que vraiment, ils ont été déterminés à aller chercher le pouvoir par tous les moyens. Maintenant, jusqu'à aller plonger le pays dans une dimension quasiment diabolique, impossible. À cause de la famille Tshisekedi. Une famille à bannir. Une famille, vraiment une famille, yako ziki sabango na moto d'ici là. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Comment beaucoup wakondima, moto normal, beaucoup wakondima, ko sacrifier famille na bimba, kakapo, on soit pouvoir mokoboye, pouvoir on n'a même pas capable, yako gérer yango, incompétence yandenge wana, on a vu des gouvernances, mais la gouvernance que nous sommes en train de vivre chez nous depuis 5, bientôt 6 ans, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Boyaki awa, il dépeste. État de droit, et bunga. Toyoka kamusu na sangote. Bino moko boko moko lela, justice est malade. Armée infiltrée. Oh, armée, yaba inapte. Oh, bona boy. Boyaki awa, bino tout. Boye, oh, le peuple d'abord, et bunga. Tout ça, ce ne sont que des slogans. Bon, vu ce qui pouvoir en monsieur. Mais, slogan a bien été kewap. Le peuple d'abord, l'état des droits,
depuis ton papa, depuis Etienne Tshisekedi, jusqu'au dernier, cette famille est venue en RDC juste pour des mensonges, pour le pillage de nos richesses, de nos ressources naturelles. Cette famille est venue juste pour faire la trahison. Trahir, toujours trahir. Cette famille est venue juste pour voler. Koyiba na koyiba. Ba 10 millions, ba 15 millions, ba 14 millions, ba 500 millions, ba 1 milliard. Koyiba na koyiba. Et ils sont en train de tourner à rond, ne sachant où aller, n'ayant aucune expérience politique en bonne et due forme, manque d'orientation politique, manque de vision. Nyonso wana basusu la biso zoba illettré bato ba ibi eloko mokote bato bazali ba incompétent à tous les niveaux. Bon mboka ya boye bolo baké c'est un État. Non, l'État n'existait pas. La République n'existait pas non plus. Encore moins la démocratie, inexistante, totale. Totalement inexistante. Alors, chance Nabino, famille Tshisekedi, na idepest, chance Nabino, que peuple wana, autre baba, quelle sorte ya peuple? Peuple ya Mushindu Kai. Peuple moko, peuple moko pleurnichard. Peuple moko amorphe. Peuple moko fanatique. Peuple moko ya bisenga senga. Peuple moko ya bibina bina. Ya biyemba yemba. Peuple moko oyo yeba kate ceux qui bazalaka peuple ou bazalaka portion de la population ou je ne sais pas comment le dire. Mawa mingi bandeko na ngai peuple oyo ya boye chance oyo pena bo pesa na famille Tshisekedi pour ba sala ba aventure oyo ti lero pe bazo continuer et que bozo yamba bango partout na ba poto awa bazo ya bazo kende bazo zonga pe bazako ya bon poto pe awa ndenge yali bamboka moko très structuré awa nde baipa bayebi makambo état de droit makambo ndenge marchaka différent na mboka na biso lokolo ekomi nango mboka ya ba criminel. Je ne vois pas pourquoi bino bato bona kata mboka surtout na Kinshasa wana bozo tala Félix Tshisekedi azako le kabino na changu wana azokene kuzoka ba viona ya azokenda azozonga pe akoya kozwa pe avion akozonga pe akete na cité ya Union africaine sans que bosala ait quelque chose. Donc ça prouve que vous acceptez de vivre dans cette situation-là. Il y a misère, situation, il y a anarchie. Parce que quand vous ne dites rien, c'est que vous êtes en train de consentir. Vous acceptez ce qui se passe. Vous êtes vous-même responsable de makambo ezako ezosala na mboka na biso Congo. Le peuple ne mérite que les chefs qu'il a. C'est ça votre problème maintenant. Le peuple ne mérite que les chefs qu'il a. Botika kolela biso
Butuna moi, Tindaboy, Salaboy, Tindaboy, Salaboy. Il y en a marre de voir tout ça. À un certain moment, on va dire stop. Hein. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, peuple congolais. Réveillez-vous. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de devenir acteur ou actrice de votre propre vie. Parce que ce qui est télémité, vous êtes là comme des spectateurs ou des spectatrices, ça c'est votre problème. Nous, on a fait notre job. Nous, on continue à faire ce qu'il faut faire. Jusqu'à un certain moment. Mais pour l'instant, nous sommes encore là. Toujours dans la lutte. Toujours dans les combats. Et la lutte a continué. La victoria est certaine. Partagez énormément cette vidéo. C'est direct. En tout cas, merci Nabino Batobola Ningay. Il y a des boulots au greffe international. Il y a peuple Mokonzi. On fait notre boulot. Donc, Boya est belé. Boya est belé. Bissotou, tout se diriger vers la salle de fête de Heysel à Bruxelles. C'est là où Félix Tshisekedi se sont communiqués entre eux, Nabamel, Nabanini, Pona, Bakene ko kutana kuna, Bamek encore ko maquiller, Nenga ba mesani ko maquiller, que, pour faire voir que Félix est toujours aimé par les peuples congolais. Donc, il faut qu'on lutte contre cette fausseté, Bandikolangay, Boya et Belé, token de Bissotou, na Heysel, à côté du stade de Heysel, à côté de l'Atonium, token de Bissonio Sowana, pour token de Pesa Félix Tshisekedi, bonjour, na ndenge na biso ya combat, na ndenge ya biso ba résistant combattant, parce que trop c'est trop. Voilà, Bandikolangay, na suki wana, Losako, je remercie tous les résistants Oyo Bakenagi na Paris. Oyo Bakego Bunda Bitumba Solo contre parce que Kuna Tobunda toujours contre la France. Hein. Tobunda contre les autorités françaises. Voulu ou pas. Parce que Bango, Badali, Bango ne Batuata ko commandité, parmi Batuata commandité, malheur Oyo. Ils allaient frapper Bissoba Congolais, Nakata Congo. Donc, Macron est de mèche avec Paul Kouagame, Wana et Bananango, et il faut, il faut pas protéger, Zoba Bango qui zengi na Bango, Félix Tshisekedi, Oyo Azo Pesa Bango Bakado, Nandenge Koki. Mais, Bakado Yazo Pesa Bango, Ezaya Yete, Ezaya Bisso Peuple. Donc, photo télémela yango, Yewana, l'era outil France, nous avons fouillé pour au moins arriver à savoir que voilà, c'est par surprise, c'est aujourd'hui que il va être accueilli dans Salouana par ces talibans de Belgique. Oyo ba soutien donc to ben na kuna to koma kuna ébélé. To koma kuna ébélé pour na contredire bango pour na laksake. La résistance de la diaspora ne tombera jamais. Voilà. Ingeta. On est ensemble. Merci beaucoup. Tokomimbala Sima. Merci beaucoup. Ingeta. Ciao. Partagez s'il vous plaît. Nzamba Pambola Bino.